Ndeko Flori et Bandi Boni. Et comme il y a un matériel dans le sisi vote. Et comme il y a un 207 autres d'esprit de mort. Pour même matériel. Et il y a une antenne à Seni. Et si on dit que les Kama Yangoana, l'État contre le peuple congolais, il y a travers la méthode. On a quoi bisayo. Ngai moko na bateau yanga to bande ko tebe na piquer pendant qu'il est dans l'intérieur côté de la machine de l'étranger. Nanga banda ki ko lobango na arrogance nyonso. Na yebisi yo ndenga beso la lobby. Ba machine mosusu ali na bandako ba candidat FCC lokwa mova ali na machine. Lokwa lukiana ali na ba machine. Mais tala nini bango basali volonté à l'état moyini. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Batata, ba mama, bandeko basi babali, bonne année na bino banso ba inkolo abateli asali ngolo tokota mobu ya sika ya 2018 mobu ya koto libale na zome na Liboa 2019 voulais-je dire bonne année na bino banso bozili baku ya kolanda biso esengo na motema pamba te ata koto zali bato ya mabunga bato ya bokeseni kasi nkolo akangi miso na mabunga na biso apesi biso ya motu ya pema na bomoi tokota mobu ya sika tika lokumu ezonge pai na nkolo bona na bino banso bolande biso lelo tozana esengo ya koyamba pona bino mona mboka Serge Kindomba mbote tata Mbote Ndeko Flori bona nepe na yo merci beaucoup eloko ya motuya eloko olobi ke Nzambe wa permettre biso ke tomona na esu na 2019 na souhaité ba congolais nyonso mobu molamu mbula ya sika makambo ya sika atako bokonzoyo l'état moyini ya peuple congolais atikali kopesa biso chance te ya kosepela mais ce qui est important ali souffle de vie otwali nango oyo tolobi ke soki basali avanti oyo tout Kabila zoluka peuple congolais apesa ye tokopesa yango par rapport ya résultat avokota na mozindo bonne année na ba congolais nyonso et puis na présenter les sous bonne année na ngai na soda ya peuple congolais Franck Diongo ne Sigazali ya pasi wa fandi na volonté Kabila bonne année na ye et puis bonne année na Luna Yandala. Voilà, masolo na biso yango wana isiri ko banda bande ko balandi bonne année na bino banso balandi ya masolo ya polele bonne année na bana ya Kinshasa bonne année na balandi banso ba cameraman be basunga biso ba exploitant be bazaka na biso longo ba monteur be bazaka na ba réalisateur bonne année ba kambi misala directeur général de CCTV mon mboka Jean-Jacques Mamba bonne année nayo bonne année pena promoteur ya CCTV prophète politique abundaka na koisambo singa ya pakebo mwana ya somi Jean-Pierre Bemba Gombo bonne année pena yo bonne année na bino banso bana ya mouvement de libération du Congo MLC bonne année na bino banso Moronjambe bonne année na yo bonne année na Doudou Montiri ko ya ba réalisateur toko tana na masolo bonne année oya na sima alors mwana mboka Serge Kindomba masolo bandi mokolo lumingo dimanche ba congolais balekaki na vote pona kopona président de la République pona kopona ba candidat député tant nationaux que provinciaux lecture ya Serge Kindomba pona élection selemaki le 30 décembre 2018 et koko salanini Ndeko ya liboso na koyebisa peuple congolais longonia na volonté obolakisaki ata kombule betaki ata kokokoso yalaki ata kombilinga oyo alaki créer na nanga oyo ali mosali ya Kabila pour luka créer obstacle au peuple congolais kende ko manifester volonté ya changement te yeba yango na tire imposaki nanga na Kabila na bato na ye le 30 Congolais tout akenda qui correspondre konsala soit au tobengi tolobi non na antivaleur non na impunité non na chômage non na union surtout ali Kabila bebisela kibiso eloko tobengi social kimia o Kabila bomaki na kata mboko Kongo apesa ki ba congolais kimia te ba congolais bakenda qui correspondre le 30 pour dire que soit on azali kosala ezali po memelanga kimia ezali soit on azali kosala po est et comme sécuriser soit on azo sala
et ali poto mettre fin na phénomène kuluna na misère au Kabila imposé ensemble na candidat malchance yango wana ba congolais bakendaki ndiko Serge Kindumba tikana to motuna po ekuya ko kimbanga c'est un peu curieux tango nyoso belection sele makana RDC mbule betaka bon na ebite soka ali na tiga nzambe mbule ali makambo nzambe pona biso ba croyant to ko batelo kwa bato muso mokili bazo kwage un individu ko beta mbula te biso to kwa kana makambo nzambe même ngape motuno na mitunaka mais pona ngana ko lobango soki mbule beti et ali signe ya bénédiction alaki la kisi ke na likolo na seto ali d'accord ya koluka fin ko mettre fin na régime ya Kabila na bato na nyonso o babomi mboka yango moni ba congolais basaki nini ata kombula bato mosu bakendaki na 5 déjà ba maman na biso a mikolo yo ba ki na compte ya Senko na compte ya l'église réveil motazo kende 5 a kebo nini afanda na centre de vote pour ça nini aye évolution ya makambo nyonso surtout yemo kwa lingi ba fongola in na misu na ye amona makambo ndenge nini eko fonctionner na katelo kwana mais ndeko Florine azo mema yo nanu na aspect oyo nanga bomeli biso makambo na abomina nini parce que toto ebele balbaki na eko simba te mais enfin simbi mapona mesrem na RDC ndeko Florine yeba yango ke nanga ali kabiliste monene mission ya juillet pa Kabila ko cette élection le 30 décembre ko sa Congo ko chango likolo est-ce que ça mission juillet pa ya Kabila bien pa ya gouvernement ya RDC a juillet pa ya Kabila nanga ndenga aliwana ayoka Kabila ko le kaba congolais yemoka lobaka ke mapona mo ya ko salisa ali na besoin confiance à peuple congolais te moto a chaki wana Kabila nde moto ya ko se rendre compte et non pas le peuple congolais mais awa na yekoloba avant na loba mot de la fin nanga yo to ko sa peuple congolais Ndeko Florine to ye maponami le 30 nini ekomeli biso na maponami volonté ya l'état moyini balaki concerne échec na bango volonté ya l'état contre le peuple bayebaki ke moto ko voter candidat libabe ya Congo ya Sadar alaki te volonté na bango ndeko Serge Kindomba to retirer maluba wana Emmanuel Ramazani Shadari azalaki candidat au même titre que ba candidat nyonso azaki candidat ya libabete ndeko Florine pona ngai Sadari Kindomba pona ngai Sadari za candidat mal chance pona biso ba congolais Serge Kindomba azoloba ndeko Florine na lobi pona ngai ko voter Sadari za candidat ya mal chance parce que moto alobi ke ali candidat ya continuité yemoko kombo na ezali Sadari donc elingi ko lakisa nia una kata loso donc congolais moko ta kolinga misère au Kabila imposa ki bango congolais moko ta kolinga souffrance au Kabila kotisa ki biso ensemble na Sadari to ya to pesa ye mingongo ya biso pour ndeko manifestango azalité dignité à l'homme congolais développement ya Congo ça aussi bato balongoli dignité ya congolais alinda ni ali Kabila na basadali lelo yo congolais ali lisu na valeur te lelo yo congolais sambo akoma lokwa mbongo mabende même soko ke ina braza ba respectaka congolais te ali likolani et ali likola bokonza Kabila na bato ya ye basadali tango zo ba développement est-ce que yo moni Kabila te afanda uta lui Michel ya na 2001 na ndenga afanda na ndenga lekaka na jaba tricherie est-ce que Kabila a travaillé pour l'intérêt du peuple congolais que le Congo a développé. Non. Ce qu'on a vu, c'est le développement de Kabila Ndenga Bongi, développement de Bazoé Ndenga Bongi, développement de la famille na bato basaki na ye, na basadari bandako basombi biloko nyonso, bakomi nango wana toko kondima. Mais non, développement pour le peuple congolais. Na ye na motuna na yo Ndeko Florine. Tokei maponami le 30. Nini ko se passe na kati ya maponami. Kabila na nanga ensemble. Basangani po baluka via ba congolais to kufa par rapport ya maponamo basesi le 30 Ndeko Florine tokei moto nyonso to aye a voter tokoma na ba centre de vote mususu ba bulletin alite tokoma na ba centre de vote mususu machine nanga e alite ali na problème e ali na kokoso machine ali na problème a batterie okoma place mususu ye nanga wana wanga nakalobi o makamba piso ekokota na kata machine ali alokuta mais Ndeko Florine lelo na ye pona avouer yango yeba yango ke simu wana esalami na kati ya machine oyo ya nanga nakopesa ondakisa na memona limete bana ya Kingabwa bato baki déterminé ya koluka ko voter soda ya peuple congolais lokwa volonté ya Kabila na nanga basangani batali babime ndenge nini candidat ya biso ali na chance te
ndenge nini congolais azokoka kopesa biso chance te nini il faut que ça il faut que supprimer bakwa mosusu ya Congo kosala nini machine ekoma te awa na Kinshasa. Mais Corneille Nangaa alobaki yango bien avant que ba réduire ba bureau mosusu ya vote ko réduire ba bureau de vote ya li problème te oyebi yango bien les mêmes jours ya vote et ali na ba point mosusu machine na 14h mais 16h monsieur Kabila na Nangaa na la police à Kabila ba yepo na kobenga na peuple congolais ba beti la gaz lacrymogène ba beti masas ndeko Flori ba beti masasi wa na yebiso na limete masas betami na mumbele pona nini congolais a qui déterminer le bike o nazali ko ça les ali vote sanction na koya na ko démontrer yo ndenge nini bakangi mova na machine na kata ndako ndenge nini Maria Zulukiana na chango population chango ba moni na machine na bato ya ye ndeko Flori o tozali ko lobezali intérêt ya peuple congolais tozali ko luka bonheur pour na peuple congolais comprenait qui que na Kabila ndenge to libre bonheur na biso et aller assurer te yango to aki na besoin changement ndeko Flori na koyebisa yo tawa makambo leki par exemple et siko to bengi na commune na Ngaliema bato baye po basa nini bakende ko voter ba comité 13 machine nanu comité ozoyoka machine ye ba bisi bango machine ali na problème ya charge de conflogrer c'est Nangaa lelo a côté population non seulement embria réduit ba bureau de vote mais sali modification de nom nyonso un objectif ya kinini oluka congolais a participé à vote de mais atako motema likundo ya kamikaze ya Nangaa o Kabila latise ba grenade pour luka ndenge ni akoboma mboko meto ebisi grenade alata kokufa na bato balatise yango contre peuple congolais ndeko Flori tala lokuta ya Nangaa na ebiso na lina dossier mobimba makambo etali seni ya Nangaa mais na kolakisa ye loko moko ndeko Flori oyo ezali biloko bazopesa bato ata ko Kabila ebisaki Nangaa lobike kobanga moto moko te okopesa bango ba PVT okosesa maponami yo na machine ya yo papier kobima bandeko bazotanga bao baki ba témoin na yepone bisabino papier yo babande kopesa bino zobimisa ba résultat ba candidat député national ba candidat président soko ke na ba chef de centre musu bazoko sabino ba bi hote signer PV yango e ali ya lokuta oyo zali ba papier nini tango to voter tango bakokotisa na machine na bango ya Nangaa po ba pesa bino résultat zo la kisanini Nangaa ye moko na ba donner na ya zali na ba résultat nyonso ayebi ke ba voter sadari te Congo mobimba ndenge zali wana yebi yango tala résultat wa télévision s'il vous plaît télévision ayebi ke to na télévision toza na etando ke na yebi pesa le memia na bat basele ko landa biso pe na ba pesa mi mosala ya kolengela mapona mikati na mboka likambo ya kopona ezalaki ya Serge Kindomba ye moko te ezalaki likambo epesamaki na bana mboka to monoki ndenge bana mboka bakendeki moto na moto aponaki moto oyo alingaki likambo ezali lelo etika na ngambo ya seni ayebisa na biso nani nde alongaki lokola mokonzi ya mboka pe nani alongi lokola molobeli ya bana mboka nawe esalamaki mokolo ya lomingo ezali te na Serge Kindomba aloba te songo nde baponaki ye pakala te wana mokumba wana totuki yango mpona na yebike eyali seni ya Nangaa mais biso to ali koloba en tant que peuple congolais oyo yongai na yo to yebi yango tala oyo ezobimisa ba résultat mais ali na kokoso likolo ba machine na Nangaa ezobimaka raté oki yango pona kotalisa Nangaa pona oki na moto ya ye oyo babenga ko rapporteur ya seni Kalamba alingi ko pakola ka bi ote machine etikali ko swata kokoso moko te siko machine ezwaki kokoso ya kikobonga tala babiloko bazobenga kango résultat tala condition ya leli osoma condition ya leli et ali raté zobimaka raté pour ani ba machine ali en difficulté mais ndeko Flori na ko ebisa yo volonté à l'état contre le peuple ali nini ndeko ba congolais ba kei maponami non seulement bo primeri ba congolais mususu awa na kati ya capitale doit ya ko voter yo sona ali nini po ba ebike oyo yo soki to tiki yango bokonjo ali na difficulté il faut que ça ni koluka ko supprimer yango basuki wana tende ko Flori témoin akoki ko bimate na maponami libanda sans pour autant que bato ya seni basani basili samosa na bango tina suka na loba na yo mais de fois Kabila réussi te kozala na armée nationale pour na mboka mais Kabila réussi
kozala na bazoneo moderne bao babongi grâce na ye basala kobe makambo ekozala na avantage ya Kabila yo mona wapi bato bakei kovote la police ensemble na basefu ya centre ya seni o tout baki ba membre PPRD bazwi mokano ya kobenga batemoin tout libanda bitumbe sike betamaki masasi yango wana na koyebiso na kimbango bakei kuna desordre bimi kuna mpona nini batemoin ntango basisi vote nanu bosilisi comptage te chef wa centre alobi oyo toali na besoin ya batemoin te population ayebisi bango lelo bokoboma biso tamie tokufa ubia bino botikala abibo chetembe bino bobi baboma bino babengi la police ya Kabila baye basani babeti bagazi ya kimozo po basa babenga na population ndenge moko na ngalie mesiko bakangi batamova sakani na machine na maboko ndeko na ngai na koyebiso kimbuta ye ko voter abimisi liboke ya $, abwaki yango likolo po kongolasa nini alokota yango me na sepelaki na bana chango basani bawololi balobe ali mbonga mboko tozwi me toko sanctionner yo me ndeko Florina koyebisa yo desordre créé par bamambo ya PPRD awa nazali koyoba na bitando bayebi yango bato alukia na bayebi makambo to ali koloba bakisupu ya komoa bango na machine ndeko Florina esuki wana te mokolo ya lobi ya le 31 décembre vote sami dimanche le 31 batemoin mususu oyo la police ya Kabila yaki kobengana na ba centre de vote na tous les chefs de centre oyo batiaki ya bamembre ya PPRD tango babengani bamoni keseki ali total babengani population bango moko baye kotikala na makambo nyonso na maboko population aye azongi mokolo ya lendi oyo nazobana oyo ezali makambo eleki na Selembao eleki na Monga Fula eleki na Kimbantseke baye kosani kobengana population batindeli bango lisusu nani pem entre tabiso toyebi ke makambo mapona me ali makambo etali pem te pem akoki kobima na kante eyaki te ke congolais toyaki na menace esiko toali kozwa bango kuna na est bango bakokende te bakoya obe esika bacivile balingi basala choix bango baye basala nini travailler mosalo oyo lokwa bali motindami ya l'état contre le peuple congolais baye sa nini baboma oyo yali volontaire peuple mais ngai eloko na koyekolo ba dans l'ensemble ndeko Florina mokuse mikolo elekaki ntango babandeki kokende na mashine to bando omona nanga azolakisa biso bapikepi mituka oyo yali komema banini bamashine mpo ekende nango esiko bato bakovote ndeko Flori ebandi boni ekomi ya kozwa bamateriel ntango bato basisi vote ekomi bakomi koluwe ba 207 oyo tobengaka esprit de mort mpo emema materiel eya nango na bantene ya seni esiko biso tomoni ke likama yango wana l'état contre le peuple congolais alingi atravers na méthode wana na koyebisa yo ngai moko na bato oyo yanga tobandnanga bandaki koloba ngo na arrogance nyonso nayebisi yo ndenge abesola alobi bamashine mosusu ali na bandako ya bakandida FCC lokwa mova ali na mashine lokwa lukiana ali na bamashine mais tala nini oyo bango basali volonté ya l'état moyini bakangi 207 moko eutaki kobimisa résultat komema bamashine bapapier babiletin de vote nyonso oyo evotamaki na ekolo babengi marqueur na yolo na veni kembe oyebi yango na yolo eso 207 wana ezwi makambo nyonso na bamashine oyo baluwaki eba bato ya seni chef wa centre olie bamema yango bakende nango na destination na antenne ya funa yoka ndeko Flori makambo ekolekana bakolongola yango wana na marqueur mpo bamema yango kote ya nini ya chango yango ekei koluka nini kuna bato bafilaki 207 wana ebimaki mokolo ya lundi a partir ya 16h bakongolo baki miso likolo ya liso oyo balobi ke cette fois-ci Kabila na nanga bakoyiba biso volonté na biso te au moins tokufa po bango basali ba imposer volonté à Kabila mais tant que biso bitumbo to ali kobunda et ali bitumba fumuki mbangu et ali kombo Mobutu abunda et ali kombo Tshisekedi abunda et ali komba oyo Jean-Pierre Bemba Gomba bundi Martin Fayulu oyo bakongole balakisi babite toaki na mosusu te toaki obe na yo tokoka kopesa biso maboko wana tikela ndeko totikeli yango seni me toali koloba peuple a exprimaki oyo ali volonté na ye mokolo ya le 30 esika moko te oyo
peuple asali nini ata konanga tiaki biso na difficulté po volonté ya nanga et alaki ke ba congolais ba kende ko voter te volonté ya nanga yaki nini opposition a échoué na nzela maponami mais na bokuse na koyebisa nanga biso tokokwa na résultat o nanga koloba te oki yango toyebi ke nanga kokokwa na résultat o nanga ndenge ali wana toyebi ali kamikaze alati déjà bantibal alati na ba grenade biloko kabila pesi alobi lata yango ti ozokende wana mission na yo ya koboma Congo ndeko Flori na Serge oui okondima résultat ya corne nanga te bokondima ya nani biso tokondima résultat ya peuple congolais nanga na monoko na ye komona ye na elongi na ye toyebi ke nanga zama koyeko ya kotanga candidat ya peuple yango wana tozoyebisa ye makambo alukaki na kabila ya kozwa Congo kotyango likolo atono essence nazobisa bakongolais moto akoki kokufa nzala ebomaka te mais loko ebomaka ya lipasi paso kabila tye biso nde moto akoki koboma biso mais nzala ebomaka te ndeko Flori Serge totika Kinshasa tokende na ngambo ya est mingi mpenza na Beni bandeko ya Beni seni alobaki lokola bokono yebola ezali bakoki koleka na maponami te bakozela nsima ya mikolo ndenge moko na bandeko ya Yumbi bango mpe lokola kowela ezali entre batende na banunu bobangi bapusaki maponami mpo na bango mikolo ezali koya mais tomonaki ndenge nini bandeko na biso ya Beni basorganize bandeko na ngai makambo mosusu tokomisaka yango komplike biso moko na meki kotala na bilili lolenge bato ya Beni batelemaki na molongo soda te pulusu te bango moko bana mboka lokola bazalaki na posa ya makonomi batandami molongo bana mike kaka te na batata na bamama na bampaka bakarte de lecteur basimbi na molongo bakie kopona un petit commentaire on a koki koloba yali ke population ya Beni bayaki comprendre ke nanga ali mosali ya kabila ndenge ngai pe nayebi ke nanga osala kabila lobi na ye ndenge ali wana tango moni population mais quand même bolezali une réalité na Beni na bi ndeko Flori mais balakisaki yango te yo moni te bachele na mai ya maboko bazo sokola pona koyebisa nanga makambo lobaki wana ali ya lokuta toyebi objectif obino boali nango toyebi motema likundo bokonzo bali nango mission na bango bayelaki ali ya koluka kokabola Congo na lobaka yango même fois kabile si a réussi côté congolais sur le plan interne inito Mobutu atikaki kabila bumi yango lelo asalike muswahili ayebana mungala ayebana fulani ayebana moto na ndenge na ye saki mission bayelaki tango bamoni population ya Beni ndenge batelemi bango kobosana te kuna baki na candidat be moko candidat unique candidat ya peuple numéro 4 bango baki na deux candidats te kuna e akipona kolakisa kabila na bato na ye awawa bokoy komeka te bango moko na badone na bango batali babite tozoluka moyen nini tokoy kotricher maponami to ali na tante que peuple congolais apesa biso chance tokoy kotika Beni te lokwa pe nanga ali na mission ayebi ke no Beni wana il faut bokonjo longola na liste ya Congo bimiseli banda metobise bakoshwe na mission na ye coup de chapeau na bandeko na biso Beni atako bango balobi ke bakozwango a considération te biso tozali koloba yango en tant que batinda mi ya peuple congolais to kosangisa na résultat ya Beni po bali ba congolais bakendaki ko ndeko Flori ngana o loba na chema ina monoko te na yebiso yango to ko prendre ngo a considération po to bi ke nanga ndenge ali wana kamikaze wana ko yate ko tangela biso ke soda peuple congolais be candidat peuple moto gagner to yebi ke ali na mission biloko alati na kata nzoto na ye akoya ko tanga kombo a candidat tozo benga ba ko boma biso yeba ke nga akutana na difficulté o yebi ke ngai na battre campagne comme candidat député provincial na numéro 38 na commune Kalam mais le jour J à vote nanga a changé le numéro nanga comme numéro 37 yango wana moni na yebe yake bisaye ye nanga nazolo ba service na bango bayebi yango makambo atako basali biso ya munyamba mais bayeba ke peuple congolais apesi bayi opposition chance wana ya koluka kosala nini wana koyebana yo zali kozela nanga biso tokozela nanga te toyebi ke kamikaze ndenge ali wana azoluka kufa na peuple congolais mais oyo nanga na kabila bazoluka bayeba ke kabila déjà na 17 ans na ya bomi biso peuple congolais merci ayeba ke bato bali d'esprit oyo bazoluka bakufa mpo na mboka otwali tozoza bango résultat na bango toyoka nano merci beaucoup toyoka na pamba te ezali
masolo. Merci beaucoup réalisateur. À la question mais ça pelingi kono ba tolingi to comme na suka masolo na biso. Bande ko mosusu bazali komituna. Beni Butembo Yumbi baponite. Sikoyo mokonzi bato mosusu baponi. Tango akobako sakola awa provisoirement le 6. À ceux qui azali confirmé dans niveau à cour constitutionnelle. À cause de la paix mokonzi ya Beni Yumbi na Butembo. Ah, motuna yango wana ya kotuna Kabila na nanga yango wana. Na yebisi yo ke mayela mabe batami na sima wana. Bokonjo ya l'état contre le peuple congolais. Ndenge bayaki awa komona Congo ndenge Mobutu atika yango na unité batika ko sepela te. Bazoluka ndenge nini bakoko swake bandeko na biso abeni baloba bon. Lokola bino bosesi maponami. Oyo tali bino ba congolais biso population abeni bomoni biso ke twali ba congolais te à partir de biso dosé nini to longwe na kata makambo etali bino Congo kuna mission na bango yango wana mais oyo biso to lobaki to bengi population ya beni na bomoko na unité nationale oyo Mobutu atikaki biso eno na ndenge Kabila ye na bato na ye ba fragiliser loko to bengi patriotisme po na koluka division na mboko Congo to yebisi bango ke Congo ekokabwana te to kotika laka ini biso peuple congolais na yebisi bino to kozwa compte résultat ya Beni ndenge bavotaki ndenge na Yumbi bavotaki ndenge na Butembo bavotaki yango wana biso to kosani to considérer po to yebike kamikaze luka makambo moto dozo benga etakinga zonga kasimate nanga ndenge ali wana soka lali ala muka azoba biso bango bakanisi bakobanga bango to kobundana bango na sa bazo bisananga liloba nanga ya suka on a koko bisa ba congolais na bandeli yango nzale bomaka te ali pasi nde moto bomaka pasi nde moto bomaka soki yo kanisi ke nzala ekoko bomate pona ba église de réveil ali na bato ba uti na ba jeune ya ba 40 jours à sec mais kino lelo ba na makasi alali ala muki a gêner atamboli pe mais pasi nde moto bomaka pasi ali nini souffrance na misère au Kabila tsheli biso na mboko Congo yango nde moto pesi biso chance te tozali kozela kamikaze wana alati biloko o azolinga kufa na biso ba congolais soki asali aventure que volonté ya peuple congolais nanga lobi yango te to bengi yango application ya article 64 nanga yeba ke congolais ali déterminé yeba yango que peuple congolais azali na soif ya changement atako ndeko Flori yoka nazoka ba intimidation bandaki banda jour vote kasongo soka linga kota officiellement na politique alongwa Sénégal alongwa numéro 1 vila Kinshasa aya longoli teni akomi kosa mosalo menda saka e bandi boni la police akende ko benga na bato po peuple congolais lobaki ke nazali même volontaire ya choix ya changement balobaki yango déjà depuis le 29 que bana ya Kinshasa bana ya Congo soko koti na bureau ya na bureau ya vote oponi mo candidat na yo soko silisi bima zonga na ndako na yo de konangai wana kasonga zo sala loko te kasonga zo sala ke loko to benge excès de zèle et ali makambo za na compétence na été ali ba attribution na été et ali général à la police makambo etali ma est-ce que nous population ngo ya sécuriser ka bango te ali incapable à sécuriser biso vis-à-vis à ba défi créé imposé par les régimes à Kabila ya défendaka phénomène kuluna akokendo ko bisa biso ke moto a voté atika na centre te est-ce que ali makambo etali soki alinga comme officiellement ndenge nga na yebi kaka moto abokonza Kabila soki alinga comme officiellement na PPRD alongola kazaka ayena na opposition ayena na bokonza Kabila comme ça to bataka kondongana kana bango olia koluka kotinga la police parce que biso to kitaki tina ba centre de vote population la police zo bisa biso habité kasongo moto apesi biso ordre ya kobengana na ordre ali désordre ordre ali kotika via peuple congolais ça peuple congolais to uti ko sala choix ya ba député national ya peuple to uti ko sala choix ya candidat ya peuple congolais mais nazali ko yebisa yo tata mama elenge yo kangai article 64 ya constitution pesi biso pouvoir nanga kamikaze luka makambo Kabila tsheli biso wa azana mission be moko ya koluka vina biso ndeko Flori biso to baki soki Kabila tsheli biso na esclave mais bitumbo tozo bunda tant to baka génération sacrifiée ya lipo na bano to bi de 0 à 5 ans to kolinga teke ba continuer na boumbu soki nanga respecter volonté ya peuple congolais te merci aye bakero kokomela biso ya na motuna ko intimider Corneille Nangaa nazali ko intimider na yebisi volonté ya peuple
soki arespecte yango te oyo ekokomela biso ayeba yango ndeko flori awa nayali koloba bakomanda bato nyonso bali awa ngai nayali parmi bato ya liboso oyo bakokolia ti le 10 ans oyo nayebi so yango emission esili tolengisa kobangisa Corneille Nangaa yali kobangisa nayebi Corneille Nangaa azali moto akoki kozanga mabunga te atuna pasteur azanga bambuma molunda na malumalu s'il vous plaît ndeko akoki kozanga mabunga te lokola moto nyonso kasi mwana mboka Corneille Nangaa abangaka nzambe Corneille Nangaa atambolaka na boyenge bene aza lokola Yobo na kati ya Biblia moto oyo boyenge bene intégrité ezali na kati na ye pe tozali kondima te na nzela ya boyenge beni oyo ezalaka na kati na ye na kobanga nzambe ozalaka na yango akopesa peuple congolais Serge Kindombe mission esili akopesa peuple congolais moto oyo ye aponaki po azala mokonzi ya mboka pamba te Nangaa azali moto abangaka nzambe pe atambolaka na boyenge bene émission na biso esili ezali émission ya liboso penza ya année 2019 bonne année pe na yo Serge Kindomba masolo kombi na suka botikala malamu biso na bino tokotani mbala ya sima bayo bye Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.